Des bandes à London TV. Comédien, Congolais. Congo est en danger. Congo est menacé. Congo est agressé. Les comédiens sont des Congolais. Au même titre que Lelo, ceux qui te perdent Mboka Oyo, il y a aussi le théâtre, il y a aussi le cinéma. Voilà pourquoi Lelo, les comédiens, comme des influenceurs, Basangani, Baloba, non à cette agression. Nous ne méritons pas cette injustice. Nous avons mérité hypocrisie internationalité. Lelo, Tozali, parmi les pays, Oyo, ils ont un problème dans le monde. Des bandes à London TV. Le président Kabila il ne faut pas trahir mon pays. Tu trahir le pays, mais il y a une trahison, il y a trahir le pays. Tu dénoncer bango aussi, que l'action a trahir ne fût-ce que Yamoke, tu dénoncer yango, que l'action que non, en tout cas, muto a contre Mboka. Ou azali étranger à Zonga, muto na Zonga nanu na berkai. Des bandes à London TV. Kite na sima na biso etali yo mokaka yo na nzambe yango na lelo yo président Masumu na président Elombe balobi lelo bino bana na biso ba mama to sangana po to mema na kuna to kende ko ebisa ba konzi ba biso pe ba artiste to ana kanda parce que mo ya ba artiste mokile yo kaka. Voilà. Des bandes à London TV. Faire entendre que Bissopé ba comédien tozali contre agression au Rwanda des Arosala na Sima, il y a M23. Pour ba kufa kuna pendant que biso tozo bina les autres meurent, ba papa ba maman bazo kufa kuna. Il y a liboso ezali ko soutenir chef de l'État. Wazali mukonzi na biso to soutenir ye na ndenge azako bunda po nekolo na biso. Et puis de deux, tolingi to soutenir ba FARDC na biso. Ba soda na biso ya ekolo oyo ba payer na makila na bango ko kufa na place na biso pour que lobby kimia ezala na kati ya Congo. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Voilà, on appelle Sibino Mbote partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Oyo, au message on peut s'habituer des MLTV original. Alors on a la carte Inde 3, on a accompagné d'artistes et comédiens. Oyo, basali mimo na bango ba qui est déposé en haut na palais du peuple. Mimo na bango eza pona kolobela na oeza guerre oeza na este. Bango pe balobi musapimo rezoki njoto mbeza na pasi. Bazo compatir na bande ko na biso o baza vraiment na este, raison pour laquelle basali mimo na bango po ba ke ko déposer yango na Assemblée nationale. Donc baza contre ba massacre o ezosala mapito na kati ya este ya mboka na biso. Voilà micro na réseau tambola na rozwa ba sentiment na bango nyonso par rapport ya journée à Mukwalelo et l'artiste comme nous sur bazar, je suis sûr que micro nanga et que les calibrations na bango poto ka idée phare na bango par rapport ya organisation ya Mukwalelo. Merci tout tambola.
na bango FARDC nde baza batiki babana na bango batiki mabota na bango bake ko bundela biso na mboka na côté est kuna. Donc tous obligés de soutenir bango na ba prière na biso to soutenir bango avec les petits moyens tous na moi lipa ko tindela bango ko sangisango de façon que tous la bomoko réussite de la totale tala kaka mboka ba diviser mboka. OK, le président Kabila baki faut pas trahir mon pays, to trahir pays mais ils ont trahison, ils ont ba trahir mboka tous obligés to dénoncer bango aussi que l'action a trahir ne fils que ya moke to dénoncer yango ko lakisa que non en tout cas muto za contre mboka o azali étranger azonga muto na muto azonga nanu na berkai muto na muto azonga nanu pas na bango nanu total ce que ça peut donner parce que on ne peut pas vivre tout ça o muto ali que ngana étranger na changer na comme na congolais mais azo connaît ko collaborer pas na bango non muto wana photo dénoncer nanu ye azonga nanu pas na bango on va revoir après. Donc toujours soutenir le cas chef de l'État que tous à la bombe comme nous soutenir FARDC na obakena qui kobundela mboka na est. Voilà c'est pourquoi tous les comédiens nous sommes là. Président, c'est une question pour les Awa. C'est la Sangani pour le qu'il y a quelque chose pour ça là on a volonté qui artiste tout aussi à port Tolandika Ralikanisia chef de l'État, Yango Toyokani tous les comédiens à NTPC présidé par le président Masumu avec tous les comédiens pour que Toya bisogno toute la marche. Et là on voit Simona, Bamsu papier on machette pour na la marche. Yo yebi. Bamsu papier on tricot pour na la marche. Biso tozana tricoté, mbongo doit me pas nani. C'est ça l'idée tozana nanga qui sont ba sangani baju lar pas nani, nana ta tricot nanga transpirer na capo boye, na ya pona que tu parler du peuple. Donc tout le monde a les candidations que motomoka soutenir biso azate ou apesilar azate ezali qui volonté na biso moka ba comédie to soutenir chef de l'État 1.3. Voilà, merci. Bonjour Frédéric. Bonjour mon frère. Monio Bino vous avez belé non bon merci pour la question mais Naza Penda bon on a deuxième vice-président à NTPC mais na autre ya kalaté na zali na voyage muke na déplacement na ye na yoki kaka na voice na ngai babenga na secrétaire général na biso Oxygène. Alors il est là de déposer mes mots na biso pour soutenir FARDC na biso au bazo bunde la biso bitima na kata est. Donc le cambo tozo ken lelo to tona me belé. Mais oui. Oh mais oui, en tout cas vraiment on félicite le président na biso na bona boule kozongisa likanisi wana et puis na biso nyoso to ba comédien sika tozali kozongisa boule ke to kende. Pourquoi batu musu bazo kende batu musu ko bazo kende. Biso tozali ba liso ya mboka. Biso ba parole ya mboka soto lobby likambo bato ba yoka kabiso leader d'opinion merci. Donc yango mo lelo toza yo moko mone belé na to siko yate to ko yo mone belé ya bato to kende liboso ya ba continue biso ya Assemblée nationale pour to kende quoi ko déposer mais mon biso ba mona que biso toza derrière FARDC na biso pour ninga bundela mabele na biso. Est-ce que qui les États-Unis on doit ça ngone ngene. Ya ah non. Ah non. Les gens qui sont côté. Ils sont moins retard à information. Ah, tu as moins retard, mais qu'on a vitesse. Tu as mon Otali yo moko pina makambe le kolobi non c'est pas normal. Et puis dans moi mboka moko mukebo ils a pina qui to côté en tout cas dans l'état en tout cas nous féliciter ils ont été bateau bazaki les États-Unis musu bazo loba ba puis ngamo ko na mona na féliciter chef de l'état la biso ndenge mikolo a impliqué pena à côté pena na likambo yo ke mboka na biso tozong sa mabele na biso pena ya bakoko donc c'est ça. Oui, Kotonga. Bon, nazongeli Kotonga. Makambo na lobaki eza vérité koseka oui toseki parce que comédien na bino yamba lomta lobi mais na lobaki réalité ya mboka kowelela te soko peso ta $10,000 no loluka makambo oninga ka pozwa visa obokende oui ozwi visa ovanda wapi pour ndako ya moto na États-Unis ngana oti komona ça 5 mois na tamboli 21 états ndako ya moto ataza noko na yo soka nango ozali bana soka nango kobima soka nango mingi za kabasi mtu waboti za mwa problème omona non ngezo da kumeli mais Kotonga oui nazongi kisasa na lobi na kadisi po kuna mtu azate okotonga yona nani ozomona kaka balabala mobimo ozomona kaka mtu azana ite nzete kaka na ba mituka
voisin moko azali pembeni na nga wana namonake mundele moko namonake mikro nyonso abimaka kote nga na bimaka jour mosusu nayoki babi alobaka mpe mwa français moke moko mosusu nabi na ye bonjour abengani nga mbila abi ayebi ngai te koma nakopesa mbote est-ce que ozokomba réalité wana ezotambola donc c'est ça makambo eza ebele natongi nalobi malamu na kisasa na biso bomona ene nalobaki nalobi nazaka lero naza na nga na wileri tozotonga memi moto oyebi ye tobandi kotonga ye otongi neti mbala oyo nazotonga ngobila donc wana gouffre na biso napesi bambote puis na saluer bakonzi nyonso ya mboka et puis mpe bino bajournaliste oyo bopanzaka sango mpo na biso merci nzambe abatela kitoko katiti. Bonjour Président Koba. Ah bonjour papa. Voilà, tu as objectif nini au le logo sangal le cola mutumoko et puis au marché il y a quoi tu es bango par rapport à Mkwale. Ouais, le lo eza mokolo il y a bien nabiso ba artiste comédien, ba artiste mboka to lobite lelo to soutenir pe o ya biso far DC. yango lelo toza biso surtout ba groupe nyonso tokoya awa tokotambola mama lembe ti na pani de pepe tokuta na papa na biso mboso to pesa ye memo na biso on est ça par rapport ya kozala désolé ko uté kozala dernièrement na pani de pepe yango ba rattraper ou comment oh non oh eza ba bengi biso ba artiste comédien to bité o ba artiste so banani o banante lelo eza pona biso ba artiste comédien to ken malem ouais, il a biso ba pe biso to soutenir pe basodo ya biso ya mboka. Moi kanyaka bimide. Ah, ya o makamiso wo tshaka na. Kanaka ya nini? Toke makolo to biso malembe. Bazale sika mbongo ezali. Bon na ebite wana nga na ebite nga na ye na komo ya nzambe na ye na ndenge ya malembe na oke malembe na ebite. Wana ebite wana foko tuna ba konzi ya likolo. Voilà, merci. Bonga na kaka boya pe lobby de toyoka OK, zaki ndebo ba bundi kuna kuna eloko moko bibaki kuna bonga na kaka boya. Bato bino ba basongisa ba motema be bino ha. Bongo ebimisa bi. Na misi matanga ezo bimisa makambo kuna. Bon na ebite nga tuka kote kuna dukuta beta na miso nzambe na ebila ngate. Na za ko ayo, na ebila mte, na ebite so ndenge ni. Do total la kaka. Voilà, merci beaucoup. OK, merci. Bon, na ça nous casse. Pusa mwa mke wana ye moko yo sakana oli akwanga nde wana ndako voilà bonjour maman Nina. Bonjour. Voilà, lelo tomoni yo na manifestation ezali awa kobenga ma président Masumu ya ANTPC abenga ki ba comédien milulu ngo ndenge par explication objectif nango eza nini pena ko sangana na bino ko sangana biso parce que bato nyonso ba marché bato nyonso ba lobby biso ba artiste to leka kite po biso nde bakolo makambo biso nde bakolo mbanga biso nde ba éducatrice biso nde to expliquer ka bato na tango zo comprendre to tielo maloba na biso na kati litoi na yo po eto boko yoka soko yoki te na sima na biso etali yo moko ka yo na nzambe yango na lelo yo président Masumu na président Elombe balobi lelo bino bana na biso ba mama to sangana po to mema na kuna to kende ko ebisa ba konzi ba biso pe ba artiste to ana kanda parce que moya ba artiste mokile yoka. Voilà, vous savez que surtout moi na yo maître Gimso pas défendra Congo ninga zo dénoncer que Kagame azo bundisa RDC. C'est comme si Borosa il a un peu projet zali Borosa il a ba film to Borosa la kaka momo boye pona mokile lana. Mais to sala te poni po Kagame alinga kotika bisote. Ngana sala ka film moko et pas major zolo nazo yemba to alaki ne bakata nazako yemba ka ekuku Rwandais hein. Nebi que maître Gims papa na e juna jana na ko expliquer ekuku elingo lobanie pa ba mongo ekuku we nse e pola donc mbiso ane pola ekuku Rwandais donc moya ozana pembeni ya Kagame te hein po ya zali ekuku Rwandais alingi otika bisote bisoto na bomengo nyonso o nzambe nda pesa biso paradio baloba paradis ezande Congo hein
bino tu bwana bamboka na bino mais bino boke na biso wapi po epa na biso nde eza bonheur nzamba pesa biso po biso to ebinde nzambe abimisi li sous produit mosusu nazo biso Kagame po okende kuna ata basala oya wande kuna yambi obie boke kokutana ka partout président Félix akiti motema zo yamba ko lokwa nde bozabo moko mais yo lingite nzoko zaka na motema likundu oyo kozala naye ozomona oyo kozaka kanda na mais yazane na problème te problème ne yali ezala yo ezala bato nyonso botika Congo eza mboka ya nzambe. Voilà maman, question nanga peut-être ya suka parti se place basangani kanyaka ezanga kate bozi motivation ya kanyaka l'état to bino moko kaka likanisi ezwami pa na bino papa yo kendo tunanga makambo kanyaka nani ayena kanyaka parti se bolinga mbongo te za pona ba artiste balinga mbongo te nga na sale ofele mbula boni nga yo na boti yo zondi macoin na boti yo na musala ofele mbule belo nga na sa ya 50 ans de carrière na zuni. Voilà, merci beaucoup. Les Rwandais sont des sadiques, que les Rwandais sont des sanguinaires. Pourquoi Kagame nous pousse à croire à cela alors que nous savons que le Rwanda est aussi en Afrique et l'Afrique entière a une hospitalité. Les Africains, Bayebi Makilate. Les Makila, nous l'avons importé. Un bon Africain a ébini Baba Tuba Mutumbelite, de Betra Mundu Kite. D'ailleurs, pour preuve Mundu que ça en Afrique. Vous comprenez? Donc j'aimerais que Paul Kagame, notre président de Rwanda, a nous a raison. Soit ça peut Mutu à Kanissa. Et aussi, je parle aussi au nom de Atamutu Mokwaza congolais, puisque nous avons un grand pays. Vous savez, vous tous, que notre pays regorge des richesses. Vous en avez vraiment besoin. Alors, respectez les accords des gagnants-gagnants. Respectez cela. La RDC n'appartient pas à Mzee Laurent Désiré Kabila. La RDC n'appartient pas à AFDEL. C'est l'accord que vous avez fait avec les humains. Il n'y avait pas de signature du peuple congolais là-dessus. Donc cessez le feu, laissez-nous vivre en paix, laissez-nous vivre notre richesse. Nous voulons de notre richesse. Si vous en avez besoin, coopérons, gagnant, et cela va faire le plaisir de Congolais. Et nous dirons que nous sommes aussi africains. À la communauté internationale, à cesser avec la complaisance. Cessez avec la complaisance. Oh là là. Voilà. Et ça l'a vraiment passé. Alors les artistes, vous savez quand les maîtres qui se passent la première la fin de quoi? Oui, Mbote Papa Jimmy. Junior Tomoni Bino et Belé. Ah ouais. Est-ce que tu vois moi Tinani Oyo Sangani Lelo pour ça niveau Kenya? Lelo to Sangani parce que l'artiste comédien bazape ba congolais, le rôle ba congolais Oyo bazoku fana est ya mboka na biso. Plus de 20 ans depuis que guerre Oyo et Bundamara na mboka na biso. Soki lelo guerre et hindi na Congo. Est-ce que biso to ça sous ba tournage? Non. C'est pourquoi lelo tozoro sangana pona okendo tika memo na biso na parlement pour se faire entendre que biso pe ba comédien tozali contre agression Oyo Rwanda za ko sala na sima ya M23. Po ba ko kufa kuna pendant que biso tozo bina les autres meurent. Ba papa ba maman bazo kufa kuna. Ya liboso ezali ko soutenir chef de l'État. Wazali mokonzi na biso to soutenir ye na ndenge azako bunda pona ekolo na biso. Et puis de deux, tolingi to soutenir ba FARDC na biso, ba soda na biso ya ekolo oyo ba payer na makila na bango ko kufa na place na biso pour que lobby kimia ezala na kati ya Congo. Toza ko lutter contre balkanisation, toza ko lutter contre un seul morceau ya mboka na biso ekende na bapayate tant que biso ba jeune ya mboka tozali tant que biso ba artiste o toza censé dire tout haut c'est que les autres disent tout bas et sengeli to telema to se manifester pour Congo o ezaka ka ba politicien te et nous les artistes nous en faisons partie et sengeli mungongo na biso eyokana yango na lelo sans distinction ba bengi ba artiste comédien nyonso batangi ba kombote o nyonso ayebi ka artiste comédien azala na ANTPC azala indépendant na banza bandeko batala ki message à président Masumu pour que mutu nyonso aya tokende
ko se faire manifester eza na ngote pas marche moko ya okende to panza to sala boza marche pacifique poto kendo kotika o ya biso mukanda en tant que artiste comédien ya République démocratique du Congo. Voilà, bon que tika mukanda mais to eba boza motivé na nini pour to ebi bino ba artiste comédien manifestation sur sala kaza moi kanya kaza pembeni boza motivé na nini. Je crois que motivation ya munene ezali na patriotisme. Au moins il faut mboka na biso pour échanger eza yo eza nga eza ye eza biso nyonso. Soki mboko ezo umela pour na rechanger teza parce que tozo zela ba x na ba y ba sala alors que biso nyonso il faut te mettre la main dans la pâte. Mbongo to mbongo te nga na ye awa naza na transport te ba pesinga pour que na ya awa. Ozomona na ye parce que na yebi que nas artistes comédiens il y a Congo RDC et sengeli na ba manifestation il y a manifestation boy tozala pour na témoigner présence pe engagement na biso en tant que artiste. Est-ce qu'il faut kaka to telema to bima po facha pesa biso mbongo soki mbongo ezate po na mboka na yo moko okoki ko telema te so ba pesa yo côté yebisanga lelo so massa c'est comme ko crépiter de gauche à droite na Kinshasa a ba kotinda yo si mamunduki ba kotindo te ba kotinda yo kende o défendre mboka na yo. Eza na biloko mususu bako tinda biso te en tant que ba congolais. Eza na makambo mususu en tant que bana mboka. Il faut to telema mbongo to mbongo te pour to kende ko défendre to loba na ba institution que biso pe bato to saka théâtre eza métier moko noble. Ozomona donc mbongo to mbongo te na sens ya patriotisme et sengeli ba comédien pe ba telema pour se faire entendre. Merci beaucoup. Bonjour Yadjouni. Bonjour. Comment est présence nayo na appel oyo ANTPC sali yo posa parmi ba o bazana kata ANTPC lilobani nokolo ba par rapport ya journée ya lelo nenga bo bengi ba comédien ba ya ko soutenir FARDC. Mais ce n'est normal dans au comité et ben mo président Masumu na comité ya ANTPC ba bengi ba artiste comédien indépendante nyonso o azaka artiste comédien aya pona soutien ya FARDC ya omoni batu fu baya soko sentir que na comédien mboka oyo tango ba bengi d'abord mbela o epesa mangi na président Masumu te epesa mangi na tata Mokonzi hein tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki mobilisation générale yango ta alobaki abaki mobilisation générale ba jeune bo boke na FARDC tous les jeunes bango na be basala maki ina ko tala bango na base kitona plus de 10 000 botanga lobi mobilisation générale ba biso to kotika te ba catholique ba tamboli ba église de réveil tamboli ba kamande ba to ndenge na ndenge ba tamboli bongo biso ba artiste comédien to tika la sim donc le président Massouma a lancé un comité yango moni toye ko se présenter poto que ti parler du peuple ko tanga memo na biso ya soutien à FARDC na si matata mon compte. Alors mbela mo FCP samagika la meto on ba comédien moi malili ezaki et là on est motivé bino penaki pour participer na mbela ya tata mon. Non, chaque chose a son temps. Tata Mokonzi a lancé une mobilisation générale à chaque limite. Balobaki pete ko e bandi na date telle boy ko suka na date telle boy. Après biso bato musupe bazali ba ko sala pe ba marche wana mobilisation zo connecter lelo. Ba jeune pe balingo ko sala ba ko kota na FARDC ba ko ke na bango pe. Bato musupe o balingo sala ba marche ba ko sala na bango pe. Ezala on a date limite. Donc biso to ba ke tana biso ko kapoto sala. To kina mama akambe bele boyebi. Vraiment comme bele. Pour bato musu langage de bango ezala ba artiste so ba sangani c'est que tata Mokonzi ko la motiver bango na. Non, mobilisation générale est mama ya mbongo te. Ezali mama mbongo te, ezali cœur, motema na bino. To soutien olingaka Congo. Faut participer donc balobi kaka mobilisation générale. Faut tozala ya mon toye. Elle pour tambula faut pas bien mbongo ata bino moko ngo. Te bande rebelle na mutu. Oh, bandani yango. Bande rebelle ba. Oh, yango no monaki batu kuna na bake ko tonda na pays du peuple artiste comédie bake ko yoka son na pays du peuple. Oh, ezali ya bango to abika ke Félix président face à la jeunesse. Allez artiste comédien bobino so boke ko tonda kuna na biso batata mikolo na za jeune pour que ne kota na pays du peuple. Donc yo ya kinote. Na sani. Voilà ezaki ya biso te, ezaki face à la jeunesse. Mais bino tango batu mususu soki banani to kotanga ba kombote ba bio artiste comédien atoza na 100 personnes, otana sala papier kende. Est-ce que vous pouvez communiquer à TPC?
soki président alinga yamba biso baartiste comédien aza na bacanon tobenga bacanon oyo akoyambela biso oyo akotinda message na ye ke nana besoin baartiste baya tokuta tosolola oyo elaki président de la République face à la jeunesse c'était comme ça non bino inde na bafese na bino inde na boki kotonda kuna etalaki bino après na nsima nango te banéglige baartiste non il faut botiaka matoi na bino malamu. Voilà, merci beaucoup ya Johnny. Merci. Bonjour, bonjour. Voilà, Lelo, journal Lelo, Belé au Bazola dans le monde entier, Bayobaye, Bela ou Epesamaki par rapport à appel Wana, il y a Koubeng, ça va comédien. Moi, plus peut-être moi, ouais, comédien, Baza Congolais. Congo est en danger. Congo est menacé. Congo est agressé. Les comédiens sont des Congolais. Au même titre que Lelo, ceux qui te perdent Mboka Oyo, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Voilà pourquoi Lelo, les comédiens comme des influenceurs, Basangani, Baloba, non à cette agression. Nous ne méritons pas cette injustice. Nous avons mérité hypocrisie internationale. Lelo, Tozali, parmi les pays, Oyo, ils ont un problème dans le monde. Quand on parle de la communauté internationale, Bissop et Nakati, agresser Syrie, agresser Ukraine, les grandes puissances, bazotia ba milliards pour bakota bitumbana. Mais nous, Otoza injustement agressés. Personne ne vient à notre aide. Batiela Bissop mission Awa et ça a plus de 20 ans, résultat négatif. Et les comédiens portent la voix de tous les Congolais pour non à cette agression, pour condamner avec véhémence le Rwanda qui sert de chien de chasse à l'agresseur Rwanda. De Telemi Poto Lobango, pour soutenir le commandant suprême des forces armées et des services de sécurité, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les comédiens réunis pour soutenir Yé et avec lui tous nos services de sécurité na FARDC. Pour que ça soutient Abisso, na mampinga ya mboka. Pour encourager les jeunes, bilengi ya basi na mibali oyo bandimi mbela mokonzi ya mboka ba s'enrôler dans l'armée pour nous défendre mboka. Nous n'avons que ce pays. Nous l'avons hérité de nos parents, de nos ancêtres. Dans les 345 000 km² au Toyebi. Voilà pourquoi les comédiens aujourd'hui ne peuvent pas rester insensibles pendant que le pays est en danger. Yangwana Malobana biso alelo, tozo kindi toloba haut et fort en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin que nous en avons marre de cette hypocrisie internationale. Nous voulons que dans ce pays règne la paix, la justice dans ce pays. Nous voulons qu'on nous laisse libres dans Mboka Nabiso. Topona ngote Nzambe atia biso na Mboko. Atia ba Rwandais na Rwanda, ba sepela na Rwanda. Ils n'ont rien à voir na Congo, c'est pas leur pays. Ba Burundais na Burundi, ba Ougandais na Ouganda, c'est Dieu qui a placé peuple na mabele na yé. Ils n'ont pas de raison ni le droit. Il y a quoi agresser biso, bayi bamboka na biso, tokotika ngote. Le président, pourquoi avoir attendu longtemps comme ça? Il n'y a pas de délai, la guerre continue. On n'a pas attendu longtemps. Nous sommes agressés et la guerre continue. Guerre ici, les pour en retard. Balancer appel, les jeunes sont en train de continuer à s'enrôler dans l'armée. Même nos enfants, nous sommes dans l'armée. Donc, est-ce qu'il y a un projet, il y a aussi la paix, peut-être une série télévisée? Il n'y a pas un projet. Aujourd'hui, on ne parle pas de projet. Aujourd'hui, on dénonce l'agression. Aujourd'hui, on soutient les FARDC et nous soutenons le président de la République, commandant suprême. Merci beaucoup. C'est l'objectif, le seul. Voilà, merci beaucoup. Zagolanda ndenge batu nyonso bazolanda avec espoir que ekoki kosila, mais avec le temps tomonika ke ezosila te et puis biso nyonso to constater que makambongo eza sérieux vraiment et que eza nde bapaya nde baza sima mingi Rwanda azo utiliser M23
tomoni que ping pong et comme makasi tomoni que ça sérieux il faut tokota yango to dénoncer donc ezali po mungongo pe ba artiste comédien et yokana na mokili mobimba ke na RDC ba artiste comédien ba boyi makambo guerre wana ezoboma bandeko na biso ebele belé puis to boyi que eteni moko ya mboka na biso ezala na maboko ya bapaya voilà présentation beaucoup na envoyer du peuple message de devant président ya assemblée vous avez vraiment dit non tokolo bango avant binote wana bokomi lokoso oyo toke kotikela ngo nde akoyoka ngo liboso et puis bino bokoye bango mais en résumé ezali pona ko dénoncer makambo agression ya agression et puis ko boya kemboka na biso ezala ata eteni moko na maboko ya paya voilà mais idée ezali atanke ba artiste communauté ko sata série moko ko télévisé sur makambo mais ça ezala pe capter wana eko ya sima siko tuzandano na makambo ya nini nayebi ke bolingi ekoma milai po bwaka na internet s'abonner à la chaîne Nabiso Oyo Demel TV original.